Bandeko, bonjour, Nabino Batozolo Nangai, analysons avec Gilmas. Atozolo la vérité. Annulation ya concert à faire ego la bozoyo kango. Ngana salaki émission il y a 2 jours passés, les 12 ndena lobaki concert à faire ego le kozalate. Nazui mafinga batu bafinga ebele na ba mama misusu basali ba live pona ko finga nga. Lelo sikabino ba mama oyo bofinga kinga. Bozana poto nani mutaza na raison. Bino bagolwa bolingi kaka balobaka ba lukuta pona ko sepelisa ba fan. To komi na tango akoloba vérité bandeko. To loba vérité, vérité wana mute ko sunga feri. Tanke toko banda kokosa bateki babiye basala kiboye. Makambo wane ko chanjaka ekome maka feri place ata moko te. Bozela nazako lakisa bino avec ba preuve à l'appui et loko ememi feri gola na report. Babenga kango report mezalaka annulé. Bo se souvenir na makambo ya Gabon o concert falaki le 25 décembre, ce qui le 25 na le 27 décembre 2025. Concert balobaki reporté mezalaki annulé. Alors bandeko, bino batu bolanda kanga, bo comprena idéologie ya vérité. Bozala toujours wana parce que nazo pesa bino ba vérité à solo. Maman nangai la grande dame nani ndeko nangai Edouarda Patricia Edouarda na pesi mbo théâtre Irene Mabweni boza ebele botindela kinga ba message yako confirmer na ba finga ki pe bazala ki ebele. Mais comme naza toujours awa pona ko pesa bino ba vérité malgré ko finga na kobosa na jamais encore jamais idéologie naza na kati pona sepelisa bino na balukuta. Naza toujours awa pona koyebisa bino ba vérité. Na yebisa ki bino ke ba billet affaire ego le tekamite. Ngana lobaki nazalaki mutali boso ko mata na nini na panel koyebisa bino ke ba billet affaire ezote kamate. Na niveau ya Afrique du Sud nazwaki mafinga. Ba fan ba communicateur affaire baza ko finga bobinga nazako nini nazako déséquilibrer bato. Ngai mutu na tinda ki bagolwa basomba ba billet ezanga ite. Bandeko eza sale ya 1000 places. 1000 places. Bandeko na ngai Irene Mabweni na idéologie toujours Mami Sadiki na pesi ombo théâtre Glody Losa merci na solidarité Lolo Lola na pesi pe ombo théâtre Cleva Sita boza ebele boza présent quoi. Ndeko nanga na Pointe Noire Frank na pesi pembo théâtre Lutondila na pesi pe ombo te Landry Wing merci bandeko nanga boza ebele boza ko zalawana bino batu botikali na émission mususu na kobosa na te ko remercier bino bandeko sake na kosa bino nazo memela bino ba vraie réalité nani botu na nanu na bagolwa nyoso nani mutu asi akei vraiment na source kotala soit koyeba cause ya report ya concert affaire bangolwa nyoso ba communicateur ya bagolwa baza kozwa biteni na biteni o bazwi na réseaux sociaux yango nde baza koya koloba mais baza na capacité ya kokota na muzindo te pona koyeba nini mutu esali ete concert affaire gola ebeta nzadi ebeta mate na kopesa bino te eloko avant na pesa bino yangai eloko aliboso o baza kolobela eloko aliboso nanu boyoka nanu nani boyoka bandeko ya bagolwa te soki oza pe fan ya solo koyoka nanu bagolwa te yaka na media neutre à peu près neutre oyo oko yoka maloba na bango po ozwa nini ozwa confirmation makambo ezoleka kuna eloko aliboso bazolobela problème ya organisation na logistique mutu créer makambo wana mengana kopesa bino oyo na lobaki déjà le 12 mars 2026 cause ya annulation cause ya échec ya concert affaire egola na niveau ya Afrique du Sud ya liboso na nungana peso ya ngai na yebisaki bino ete babiezo te kamate et puis Fere azobela Fere azakobela azana état ya santé ya bien te wana eloko moko na nubozala nango bien na ko détaillango sima soki na 8 ans alors information disponible au ngana zanango spectacle il fallait que le 14 mars le 14 mars 2026 na Lyrics
tira soki de gold ki biloko ndenge wana eza reporté biloko ya liboso baza na problème entre coordination na équipe coordination entre équipe technique ya sale wana problème ba producteur na batu ya sale baza a coordination a commun accord te ba coordinateur baza na programme mususu ba producteur pe baza na makambo mususu donc baza koyokana nanu bango te makambo eza ebele eza 4 éléments ezalaki pe makambo ya disponibilité ya sale bango batiaki date ezalaki date a condition soki ba remplir ba devoir na bango avers sale est-ce que bafutaki sale ou pe bapesaki ndambu boyebi bien que faire azosala coproduction na bango coproduction wana ezolakisa ete faire akopesa ndambu ya mbongo ba producteur pe babimisi ndambu ya mbongo pour événement alors est-ce que faire apesaki parti na ye bino bagolois est-ce que faire apesaki parti na ye vérité ezobima faire nano afutaki makambu wana te botika kokosela ministère botika kokosela batu wana baza na problème ata moko te boza faire aza mutu alingaka kolela ko se victimiser place aza ko échouer aza ko tia batu ebele batu misu nde baza na problème mais la réalité est d'autre réalité eza ailleurs faire gola bandeko atikala kofuta mbongo parti na ye pona coproduction il faut ba pesa mbongo mutu na mutu apesi part pona production faire nano afutaki mbongo wana te bazolobela pe transport ba musicien na logistique na ba matériel so komema ba musicien kuna bomonaki ndambu bakendeki te makambo wana eze ko jouer na problème entre bango qui va payer pona ba musicien nana kofuta ba musicien te yango bomonaki ndambu nde bakendeki te ndenge bayokanaki kopona kosala ba biloko wana nyoso ba complication yaki tina suka mais pona koyokisa nini kokolakisa bino bafani kokosa bino yango bomonaki batindaki banani soki dangola mais en réalité ne fallait même pas bakende eza stratégie kolakisa ke te biso tozo sala part na biso eza lukuta ya faire gola bozela nazo kota bakomi kokosela calendrier international bandeko tangu faire za kondima ba production tangu bino boza koya kolobela ba production cela veut dire que faire azalaki conscient que akozala na capacité ya kosala yango soki lelo komi kolobaza na difficulté ya kosala ba tourner wana nyoso na semaine moko et donc cela veut dire qu'il n'est pas prêt ya ko affronter ba événement ya minene tout mona ki fali na 3 semaines abetaki 3 arena na 3 semaines donc semaine moko arena moko et puis ça ko se déplacer ville pays mususu abandaki na France akesoki na Belgique azongi na Londres na Angleterre donc bon soki ye azana difficulté okende kaka ba place wana et pourquoi mutu lokola ska fali o azako kende ba pays na ba pays pona ba biloko wana cela veut dire encore une fois organisation ezalaki futi alors contexte eza ebele bozela naza komemela bino tozaki na ba problème mususu oyo bazako bakisa o batie entre parenthèses balobi mususu bazako lobela ba billet ne se vendait pas assez vite donc tant bazolobela billet ne se vendait pas vite dans la kacha sale wana devrait être rempli pour éviter ba perte financière donc condition ya ko inviter ba perte il fallait qu'il sale wana etonda sale a combien de personnes sale à 1000 personnes donc soki sale wana etondite bakozala na perte bakokota na perte malheureusement ba peuple congolais baza en Afrique du Sud ba meloma na bonne musique bafuta basombaki ba billet te kamaki menyoso te alors condition pour banani pour ba producteur ba se retrouver il fallait ki ba sale wana ete kapenda ba band ba bien nyoso esila sika faire nano afuti côté kuna te pare na ye ba producteur pe kuna makabu bazako banga ba perte yango bomoni bakomaki na niveau mieux vaut ba perdre muke que ko perdre belé basali annulation ya concert. Alors mususu bazako nini bazoloba bazako basosala proba nini ba reporter ngo pona ko sala komeka ko continuer ko sala promotion po ba billet etekama
soki ba billet et continuer côté kamate et kozala vraiment annulé à 100% parce que pour na ba producteur pour na ko gagner pour na ko zwa bénéfice il faut ça le wana etonda soki ça le tondite donc et kozala na difficulté ya ko zwa bénéfice alors ezape bazolobela pe ba conflit na kati ya ba promoteur o baza ko sala promotion yango wana o baza ko lobela bazolobela ba désaccord entre ba organisateur sud-africain na équipe ya Ferregola bozomona eloko na lobaki liboso mutu na mutu azako wasime ba responsabilité na yete responsabilité ya Ferregola nanu esalemite ba sud-africain basi basalaki ba pare na bango Ferende azako boya azoko ka kopimisa mbongo te. Alors eloko musu bazako lobela genre ya problème oyo tango ba banani ba producteur na ba organisateur na équipe ya Ferregola tango bazako koma na problème wana souvent ezalaka problème wana ekomaka souvent tango bakomi na ba partage ya recette ba paiement ya artiste na ba condition technique ya spectacle tango bakomaka na situation wana mingi bato bakomaka na niveau ya ko reporter ba concert. Alors quand les deux parties ne trouvent pas accord un accord à temps, le concert est simplement repoussé soit annulé. Alors bamisu bazako lobela problème ya visa bazolobela main noire bande ko makambo wana esi laki tango ko fera soki eza makambo ya visa bazaloba main noire ebongo ya Adidas Arena betaki saba ba musicien nyoso me concert betamaki akende ki ING Arena sa équipe complet mais concert betamaki pourquoi ya Afrique du Sud nde bolingi bochela nini makambo soki bokomi ko lobela makambo ya visa awe bongo Accor Arena ebongo Accor Arena soki bokomi ko lobela makambo ya visa ebongo Accor Arena kozala ndenge nini. Alors stranini makambu oyo bandeko ndenge boza koyoka eza bilobela eloko moko bobosa na te yango oyo vente ya billets zalaki insuffisante désaccord entre ba promoteur problème ya ba visa ou logistique baza ko loba oyo za lokuta puis ba makambo ebele na oti koyebisa bino donc théorie financière yango nde ememi bango na kati ya problème et puis bozoyoka bazoloba batu ya fali batu ya héritier batu baza ko tia pression pour faire ya beta bandeko est-ce que ça le kuna ba héritier batu bakia kokanga sali est-ce que héritier be fali batu ba lobaki na ba goloa basomba ba billet botika lokuta vérité eza toujours ko triompher ngana zo memela bino ba vérité à solo bande ko ngana kozala mulaité parce que na moni ke bankambo eza ebele akotanga na makambo ango mais une chose est vraie concert eza annulé et kozala reporté te eza déjà annulé bayaka na kombo ya report mais eza annulé ngamzu na bino Gilmas encore une fois bo partager bo commenter bo tia ba point de vue na bino.